Guerre nègre, c'est pour ça la guerre à musique. Yo c'est toi qui moi je sais. Non. Excuse-moi, on a respecté ta mère. Oui, na Congo, nous t'avons mangambura sur les bords samboué. Du coup, je vous réponds que. Osa désolé. Hein. Dans ma question, on a posé Osa désolé. Nabani. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya na garde malade awa bango moko bapesaka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la komimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya Mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Botsaka pe wera ba pression. Na bité ba musicien no soki ba yuma ba ngonyo soto em su ba na ba yuma. Na sepelega ndengo koma banga guerre na ekiche. Ngana banga guerre na mu. So lingo tuna ba guerre bongo landanga pété na piscine parce que awa naza wana sona na piscine otika mutakala. Da journal senga yo pe ato sa l'émission ya guerre pe na héritier. Photo kuta ande na piscine pour ça lango bien. Parce que quand on a bêtise je n'ai qu'à héritier. Ah donc non, ozoboa que la haie zalat clair, ozoboa que zalat clair. Quand on a bêtise générique qui a héritier wata sikoyo. Zalat clair mon frère, zalat. Personne ne va pour lui, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. Tu as déjà la fin de l'année, tu souhaites bien pena
bonne année na bino partout place bozali. Donc comme un moment sikoyo ya retourner chaque artiste bilan na parce que ba makelele les cas qui trône internet ko swana na ko swana ba artiste musicien Congo bazomi pesa na musala penate ko swana nde batela biso na première position depuis année 2020 bandaki ti année tozo clôturer toyebi ke ba difficulté leke belé surtout masola corona oyo vraiment artiste toi comme na réseau kaka corona nde bloqué corona nde saliboy décembre va promettre biso tout le monde a préféré qu'il y ait un album en décembre. Alors, tout solo là, na bateau va tiaki ba album en décembre. Tout solo là, to yeba, makambozo kendeni. Le lot on a miel de son oh to benga ka double revolver. Comme bango c'est comme si n'était limwa, comme bango n'était dosé, to yebité. Est-ce que double revolver wana ekufa ou bien zakaka? To solo là kaka. Miel de son bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana. Système à toujours. Ouais, donc biso toza ba leader d'opinion. Na koko longola passe na moni to garder moi à distanciation. Voilà. Donc pour moni biso so tozo sala ba geste barrière te. Ba to batala biso ba omona netika ki c'est normal que toi artiste que toi sala na yango te parce que news to sala ka la capter facilement na public quoi. Donc merci beaucoup Ken, merci na moni nazala nazo travailler na ba petit bout. Na monga elo mo pembe na porte na Mikoloto la batura brisque bongo des fois tu na comprendre te mais bon tellement moni toza bato toza na ba respect mingi ya presse na kati boulot na lobi kete bon na pesa temps na yokana nous question à Ken Piana au lobby nini kozala mona pote ça la bien mais yo pe oza mona pote bon babiso ezala okenda ki ozongi mais bino c'est comme si ouais rappel ça bino une opportunité qui est besoin pe mikanda et ça la bien. Oui, ça la va bien parce que yango mona nazala toujours reconnaissant voilà. na bien fait et tout voilà donc na flatakate mais nazala ka quoi na sincérité ya reconnaissance na quoi voilà. Voilà. Alors sincérité et reconnaissance. Est-ce que vous rappelez moi temps peut-être ya ko bete la vie moi tout le monde qui peut vivre a fêtera ba anniversaire na chaque le 25 décembre ba tu ba souhaiter ba joyeux Noël tout le monde ba artiste tout ba longwa na wenge musique à maison mère mais miel de ça c'est comme si il y a yo pena tout le monde était nga nazala nalinga maturité nazala bon na éviter ces défauts de qualité mais nalinga raté que peut-être vous souhaitez bien un joyeux anniversaire il faut Obenga Ken Piana zala wana batam mususu nazala na kei ko souhaiter joyeux anniversaire champagne et tout mais peut-être moni okanga na n'avait pas cho so na kuti na kidiba wana ou bien ezaka que non donc ndenge to sola kana na WhatsApp en tout cas joyeux anniversaire a bi que non petit nanga tindi moi ezate ka ke il faut ka na publier on na ba page pondi ma que non na souhaiter qui vient nanga donc eza moi na ye toza ko tolelo le 28 ans eza toujours moi na ye donc toujours continuer pe ko pesa ko tombela ye ba joyeux anniversaire na ye donc nga du moins nazala pas trop kolinga ke ko sala likambo ndenge parce que bible peki sibiso yango so ya gauche loboko à gauche ezo pesa ya droite e bateza eza ba consigne ya so la masolo zebele côté déjà miel de son aux appels parmi ba ressortissant ya wenge musique à maison mais tout le monde ba album e bimi belé malgré nous tous le temps découvrir ba nzembo no mingité mais mabango bobo ka vie c'est comme si bino pena bozala ki génération o ekenda ki na kanda neti kanda ndenge nini mabanga nga ozoto bananga oyoki libanga na boki vie non tout le monde déjà générique qui a des connards et bimi à bois qui vient mais place moi des fois ils allaient passer polémique au bois qui vient mais aujourd'hui c'est alia yoyo on a été bilo bana za yamsu eza nango libanga mais kochola pesa na kata libanga nga o memanga na stade wana te moi je suis artiste omoni artiste même ataso azoboka moto ezala na notion mongo artistique nga libanga so yoki na bois qui vient parce que na yoki nga mongo na vandi na talinga ke bon wenge musique à maison mère wenge musique à 4x4 tout terrain caché pena ya wenge ya seben pour ba reçu ba générique wana ba inspira ki wapi j'ai compris que non oh Zaiko
na Victoria nde pesa caché ya wenge muzika natanga gete pona beta générique eza que non elesa baba générique nyonso kokuta kao il faut siko na beta ngona genre ya Zaiko na mélanger na Victoria et pesi image ya wenge na lobi boye le vieux Jossar Nyoka Longo na habite soki na boaki ma waneza malobo zoloba mais libanga na lobi le vieux Jossar Nyoka Longo kulutu ngia mamakanda de l'enfinda na kobinisa bango na ndenge ya Zaiko donc ça neti na sengi permission mbala mo par père pour nous savoir que liteya na banda koyoka na boaki na sens wana parce que na boaki na reconnaissance ya musique na boaki na reconnaissance ya valeur on a tali que non voilà na zui tempo wana ya wenge muzika na beti na pesi yango na 5 na tempo ya Zaiko pour ebini sa génération nyonso yango moni que na binisi bango sweka mais des sons mais ba mabanga ya batu pardon ngana zana non ezaka moi base mo côté internet batu pe ba lobela dadi ngama yo dadi wera so yoyo wana déjà toyebi ke yoyo eza biloko balesaka ba bébé donc to continuer na biso kaka miel de son bino boya wenge musique maison mère après départ ya bandeko na biso baji d'été baba bindombe bato bele bazaka batikela bino pena chance bo évoluer mais to somona c'est comme si kolongwa na bino neti bo bloquer chance ya baya yo baye pe basala ba kombo ndenge bino bosalaka te peut-être ezaka ba courage te biso to bando sa ba kombo na courage eza na courage parce que lelo oyebisanga ke tozala biso tout pe na wengeti mais lelo banani bazala na facilité à kenjili ya matikaka sans pour autant kobeta tour ko tia mulongo na ville na ba ambassade tozaki belé ezana ba musupe bayaki pe banini pe succès bazobela bango na banzela eza idéologie pona nini biso tozalaki wana temps na soki otali ke non netinga na zai mona zai na moba mukusana na nzoto na koza soki oyeka ki ona paye plan moko boy kokumisa ngo te pas eza na ngo déplacement mais so meka kokumisa ngo moni pe lisusu na moi ezoya kuna ozo comprendre soki ebanda ko sala que yango wana bafanda na penabi tozo leka na nzela bato bazo comprendre que non voilà kingani mais il faut avoir du courage parce que le rôle de la forêt c'est un nom onyoko ami pe makasi si via moi na mobile il faut na kati ya wenge wana vraiment mo ezala pe sabiso mawa de gata utiro héritier azala sala bino wana héritier nabi ken piana na ba boîte na ba boulevard s'il te plaît o santé pena ki héritier s'il te plaît moi pas zo bamba bino sous bala s'il te plaît Ken wana so masolo wana genre wana faut tala bato ko sola na bangongo eza niveau masolo na ngate nga plus so ye peut-être pas na nga boto so la préambule album o ebimi ezo pesa non to so la masolo album si yango na zo ebisa yo to so la plus miel parce que ngana na masolo ebele o to ko so la Ken moni wana eza nini parce que on va soulever les solos mais non il y a moi dans ça ba banalité mususu ezo salma na vie on peut pas être des suivistes il y a quelque chose déjà peut-être même solo yo kana ibsa yo yo kana na tout non question pardon nazana droit ko tout nos questions te mais na ko se permettre ozo pas pas na ngasiko droit na esika ndaku oyo nazo ibsa yo mwana wa uti na ndaku oyo ezana na ba ferme na ba poulailler na banani tout aliaka musuni na ero alingi na mwana o peut azalaki na esika o musuni na pasi jour akozwa musuni oyebite akobima na muku atie pa ba voisin oya mesana nango akomona ngo normal ke non musuni mususu ye bayina ni amazamba ba chasser na biso babomaki omona ngo normal otamboli na car botaki no mais c'est normal parce que car pa na ngana ozo comprendre ezo pesa nga vertige te ezo pesa nga non, jamais. Déjà, on soulevait les solos. Jamais, mon frère. Écoute un peu. Après une semaine. Banalité, non. Wana na mema kiyo na stade ya koloba ko bunda na wenge zalaki ndenge nini.
Ozo kopani ko bunda na wenge ezalaki ndeni ko bunda na wenge ezalaki no tozo sala ba effort rebelle ya kotondisa parking ya wenge ezala bien ba effort rebelle ya kotala ke no ndeni na zoya ndule oyo ifuna zala na encadrement ya batu na ngai moko boye na makambu ba effort rebelle ya kotala ke no nde to comme futo faciliter PV na biso toza ata na ba voyage otala ke mona mai mususu 2-3 ba oza na position te me otala ke no boto komi yo pe obimisi oya yo osungi ko sunga batu so komo sunga batu na ndenge ya Mokile mon. Ya bino ndele ba wane komi mabe. Na mia muta sunga batu peut-être mokile mon eza batu bazolanda ye paza nango. Yo peut-être ba makoki ya niveau no zala nango te yango. Visibilité sunga batu peut-être zala kite. Non. Eza question zo tulangeza na te toko vana te poto sola na base. Non to sola ngalingaka. Nalinga muto zala à l'aise. Et to ça l'émission. Na poser ba question, yo peut zala prêt à répondre na la question nyo surtout. RDG aux contraints, c'est comme si on me mélange dans système d'intimidation pour qu'il me s'en ba question. Nga so intimidation ko raté. Intimidation so muto lingo intimider nga. Wana oluka to katande émission parce que intimidation est kotate. Ken na epselo mongo pour comprendre nga bien. Ezalaki nango délire nanga te pona lobate ke eza mais ezalaki nango délire. Ezalaki délire na yo miel. Total déjà balobi ko tobino boza yo ksa wenge musique maison mère Sony baba wenge musique maison mère bimaneti mouvement moko boye éducation malongeza na kati te mouvement net ya désordre bino na kati ya wenge ko swana surtout yo guerre na yo na héritier eza guerre moko boye banda lelo te ozomona te yo muto lingo kata na émission album yo muto kati na émission tala zo comprendre te zo solanga maba lelo soki okimi masolo ya guerre na yeba ite okoma mutu na ye ndakoma mutu na ete mais siko ndeni nazo comprendre ken masolo ezebele ken kasi naza mutu na ete mais na mutu na ete kolatisa nga kazaka o eza ngate mais oui Ken bon na ebité na question na yo olobi ke waneza masolo ya wenge et pas nanga normalement eza ba les passer à palais na biso ba les passer à palais non ba les passer à palais mais ngai personnellement tina sali carrière na ngai auprès ya venanga son ti lelo na yogi sa sonité okisa soni na sens que te na yogi sa sonité na yogi sa sonité parce que tout le monde a bilo bino boza sala na BCBG soki batu ba meki ka bas suspension bala moko bino boza c'est comme si na liberté moko boy miel oza ba papier mouchoir ou bien pangus na mona otoka trop zala pena à l'aise monsieur za na débit zala à l'aise na zo déranger te on dit soki bo sola na muta bandi ko toka déjà c'est que zo la sa faiblesse. Mais oui. Obi ken piana za donc yo obosani geno yo mo ndeza bozana kati ya toka Kinshasa chaleur do na ngo lendi ozomona te. Kotoka ya mutu la sake no azana bonne santé donc nzoto yana bokonote. Na to bandaki émission otoka ete c'est que santé zala mabe. Santé bonginde sikoyo. Ken piana non mais na yebisoka ke non ezalaki délire na ngate na tikala jamais ko yoki sapé ni famille na nga ni père na ngai ni mentor na nga le roi de la forêt Sony donc voilà quoi. Eza peut-être monique biso tozaneti ngana za chef de guerre ngana grand militaire grand soldat ko sabanati nga sikoyo soki mutu azoyela nga bêtise o tester awa o tester kuna eroye pa na ngamba moko pa kete awe olekati siko ba soda même ngana zala na bango bakotala boye peut-être ozalaki na bureau no to petit frère no mobo manka ka batutu mais rekomi ya manke ngai mbala moko soda na ngamo atelemi yo yakawa gi yo stali no mais ndeni nga batutu babanga mais yesiko yo ero ya kolanda pe ko yabona loyengi ozwi bakombi banini badozo lisusu na bu ozongi suna Sony donc ngai nazana mutu ya ba genre wana tinga côté moko ipsanga ke no ya ba guerre ngana provoka na mutu ti ngana za mutu ya riposte to ka be ba serimo bobunda ka pe na ka cha wenge wana kaka
Mais ça va histoire, et rappelle la passé kaka. Bon pour moi na koyebisa merci beaucoup eza neti ba puberté na biso lelo na komi na bana ebele boye donc j'ai pris droit na makambo wana eza ba âge assez tozotala ba makambo nga nani ya pampa parce que nga mutu na yebisa que non nga naza chef de guerre koyela nga bêtise te parce que nga naza nakoloba nini nazala toujours prêt nazalaka prêt à se défendre mais natumbolaka batu te même bien le son arme no liboso ya se défendre ça va œuvre côté la dépôt le moins vous musique à maison mère au cartonné na nous te mais depuis il na marché pena est bloqué batu matoi na nous to suivre vraiment mais préambule yango wana sikwe bandi o bloquer matoi on dit mais kasi yango na œuvre na yeza faible trop na internet baninga ba makelele trop makelele yango ezote ki sa lelo mais sikwe na lobby so mutu a chema makelele sikwe eza na musique ya mabe o cheka makelele belé et côté kama nango pe pendant 3 mois et bon aussi comme Mikolero ya bon makelele la reçoit swana o indi sa mokili yango ezalaki important par rapport à promotion album na lobby makelele ya kocha nani te album nanga ebimi dimanche le 20 au comprendre l'autre le 28 donc oui je vais belé na musique si nazana ba stratégie nanga o nga na sali eza bongo donc moto ko changer stratégie nanga te eza ndeki ba tuna mais pourquoi ou meli 2 ans de album te na pesa ba ko passer na pesa bino ba chef d'œuvre ken zoatan na bi peut-être aux 8 o te ka pe ba artiste na yo c'est comme chose te ka bango te nga ba des hommes manqué yo pote na ba artiste ba le ka ba TV nga na banda expliquer biso na nous clair écoute un peu nga na banda ki ko former groupe nga na sala groupe te que non ya zwa koto yo groupe na sali combien des années 2 ans mais 2 ans siko olingo pesa biso raison mo obina fila sali nane mais inana bina file zo ke net costaud par rapport à 2 ans yo sali nazo comprendre Ken na comprendre bina file non moi je peux pas parler non c'est un jeune frère que j'aime bien ba koko ya wera mais koko ana net azui mayele trop ko le kabino bana direct te kolobelo kona te yo kan de préambule et ça peut au moins oza la pe boye otali que non oyo bana na biso ba koko siko bana na biso foni peut ko tikela pe mona ngana vandi 2 ans mais c'est la tikela mutu te mien koko sanga te na lobi chance na lobi chance écoute un peu et ça ndenge moko o sepeli na mutu o pesi pe chance et ça peut ma bête même bien album no est bien album no est bien et c'est na promotion dans la minute soki batu bazwite en découvrir banzembo beti eza basuka na chanson mais ngazoloba makelelo yo za ko s'intéresser na papa bagé salela album no promo et na ba vrai changa na yoki yango na yoki album no na félicité yo mais ken siko na mais ça batu belé pe ba habiter que miel de soit album na tout nos questions obi ke sali mikolo belé to ça une émission te mais si ko ndenge za bo tito zo sala émission il faut tout ça la siko promotion ya nani on a vendu pour tout ça la promotion autour na ngai c'est là non pardon papa autour na ngai nini za na kati album wana na yo ki boy na sali boy okomo me mananga masolo na sala la na yo ki album no eza bien mais likamute ya ngona lo na émission mais promotion ngo nyoso yango yo tozo sona ken piana ndenge za boy to chi émission o ba kotala yango il faut so ba to batale yango faut ba yo kwa kino tozo lobela préambule tozo le banze monete ba make sense tozolobela banzembo neti ba lesmba tozolobela banzembo neti ba les sans retour ozokupande tozolobela banzembo na ba œuvre o na sali na kati ya nani yango na siko lelo monika erna na monika bruke na kotinga kete kata musala wana na mito yo tellement promotion bandi siko yo pe koza la pe ere ya mona ke no to bandi promotion eza banzembo mso ezo bete na qualité banzembo bete te me bango makelele na bango batu bati attention batire matoi na bango na bashana we oh peut-être eza faible par rapport à biso ngalingi ko swana ozala ko swana swanela siko ba œuvre na yo mais kasi yango na zo swanela ngo ke ba œuvre o nga na sali za ba éducation vocale eza ke no égoté na ba chanteur eloko yo zo comprendre te na biso siko surtout vandi boye tout nangandi makambo wana parce siko mona siko makelele na ko chapo na makambo wana parce que ozo mona makelele ozo ko makelele te parce que eza peut-être okeboye osali émission na journaliste mo boye azu acheli au titre na kombo ya motu mo boye po basali les promotions yango na mo siko makelele wana ezo ke netika
azolobela batu bomete nazolobela disque c'est combien de temps tu occupé na ba solution album obimisa ça album obimisa qui année passée lobela ngote batu pe bazwa temps à découvrir ngote o eza deuxième foyer sous obimisa yango nde siko batu bakomo lobela ngo c'est le solango eza faut que même album tala ken omoni force ya mbora misara yango wana nde batu bazali ki diba batu siko ba faire vertige abimisa ki plante abimisa ki dia plan na na fai na osenga mais look ngo na otala mo disque dur boy na chango na saki na okay na mi kilibona ba mix ba mastering na tanga Ermo na zongi na koti na palais parce que studio ezaka na kati ya chambre na ngai na palais. Na palais. Biloko nyonso oyo na sala na chambre na palais. Oh ezo beta mokimo bia lulu. Nzimbo na bi ba sima na mutu. Na butu na kolota gari wele. Après nesta pongie katani ndoto esili na zongeli kolela na nga mikolo nyonso. Merde ça. Na ebite papa. Ça parmi ba grand chanteur ya mboka na biso. Sona na ça que no album ebima déjà. Bon, tout ça là qui analyse, Mboutalka ça mutaba recherche. Ya yoka ngo déjà n'est passé. Makamo ndenge bimili. Tembuta yoka ngote. Wana sala ki nini? Omoni ken. Na tiki mouvement cher na biso wenge musique à maison mère. Nathalie nga ke nous na projet mon costaud. Projet na nga ezate net yo artiste wa bimi boye obengi bozumo 500 mois 1000 comme pesa ba musicien batou bengi bango bazali wana déjà ba pesa image. Nga zali na 3 projets à kosala na vie. Ya projet liboso eza album. Deuxième projet na nga eza construire, former et puis construire orchestre. Na ba poulain o ezaki nogota ke opena de nulle part au bendi au créer. Muso ve ngana animateur te yo nkala we oza chanteur. Mais so yo ki nkala on na notaki no chanteur wa yaki animateur comme ça que chanteur. Otali jeune mo ve ngana yema nante. Troisième projet nanga ezalaki yani Nathalie nga kete. Ba musicien congolais to souffrir danger na côté nini côté ya logistique na aucune répétition nga boye comme qui a répété pour na nini matos ezati na sala na effort na matos Nathalie siko na ko raisonner ki ba micro na ba studio nyonso wana ezani to sangisa ba minoko oza album moko ba bengi yango album moko pur oza ki non na spiritualité et bisingete sala yango yo moko na makamuno yo moko je dois oui bien sûr j'accepte je dois maintenant construire moi home studio nanga na ko enregistrer album nanga mobima wana ereko bima mokilier bako yoka bako tuna mais son oyo azobimisa oyo nde ba comprendre que sanga na mona net suka na yo bunda na banganga msusu na banganga ndeni bunda pena banganga ke na piaki ola nanga me makambo toka kine tiekende te jamais ya so parce que on na spiritualité ba ebisi yo boy so makambo ngo vitesse so fait que vitesse na mona na ba makofi okana ka obeta banganga mso ba obeta makala mais tu uti chez yo tu uti chez yo au démarrer au yeti awa eza spiritualité mais c'est ton esprit tena ka spiritualité na onde mvutenga wana pena na ba jamais Ngana boyango na plateau. Non. Moi je peux pas envoûter des gens. Nganaza. Na la gata wenge pe bozali ko envoûter batuti. Batwana bazali. Wa vegla we. Moni batwana. Te batwana bazali tuna bango ere otuna bango bato bando sala mama. Est-ce que na pose une question moko? Question. Mais on rezanda kuna bino boza fier nango no. Côté lelo ne bo créer ba orchestre boye. Tout le monde appelle ba na no mususu pe local boso ya créer orchestre lukina no apanza na no wenge musique à maison mère. Tout le monde ba Olivier Bakenda, ba ambulance Bakenda, tout le monde ezaki moi tout le monde ba na clé pe bazala kuna Bakenda. Et ça là comment côté la Olivier oyo we bazotela mutema. Akeka repara collègue na bino wenge musique à maison mère. Kasi faut tout na bango. Lelo erozo yo ka ba voix yo ki voix Olivier. Ah, vous avez Tigo de charme. La voix Tigo de charme. Vous avez pas Tigo yaga. Na ebite na musique esoyeba na musique ya Congo. Non, na tala akobonga awo. Moni ero kozonga banini après 3 4 6 mois ndenge album ebimi boy. Ndoko tuna ki ezaka ye na mona ki wana.
beta manaka vocal moko nanu pour pas comprendre que nos voix au eza ya koyiba te mais ça biso moto saliam. Zwanga lokola bébé azolela libela mama minwe bimikutu nanu te okomo laisser makososha pawe nakata cimetière pawa bima champion nakata cimetière pawa bima champion papa wemba pau Marie Misambu pau Dijara Fate pau Kinga Kestere pau Bango Nyonso pau Mora Misara présent leader en Congo Tobetele maboko makasi allez taper les mains 1 2 3 4 5 6 7 8 pawe nakata cimetière pawa bima champion nakata cimetière pawa bima champion tia omoni bango bazala boye wana banini petit ala zala ndeni esalinga plaisir à trop koyoka artiste azoyemba kitoko boye mais pasi nange ezaka ndenge tolakisi ye na tv te eza problème te pasi nange ezaka ndenge tolakisi ye na émission bamonaka bango déjà na barépétition na banani tout omoni bien ya mutu azalaka nini. Est-ce que olekisi na mutema no mutema moko? Ben bien sûr mboloko yaka boy parce que bino bobanga kate eka okende tu émission na vie na champagne na kozwa te ngana banga kate babino badmona ke no fu kozwa ba musicien nani nga omoni don nzambe ape singa ya kosala te mais na bien est-ce que yo moni ce qui est-ce que yibi menisier kiti to tabouret otikeli ba mabaya ba planche wana olobi que menisier na ke souffrir mais kokata mabaya ba di ka omoni asali kiti mususu ozopande mabende eza ba miyibi moi je suis menisier ngana yibi ko construire ye mboloko tempo tala soko yoki ba générique betamia o kansa ngana omoni sebondo alala ipenda pongi na palais segen alali amona ki appel na ngate okopande voilà o nani master nanga Cambodge zala na miki balala ki pongi ba mona ki appel na ngate o vie juju chu pesa moi pesa na miko pardon osongila miel zela papa va presser mondeni ok tsape pantalon makasi boye akozala star ko kitsa pantalon mingi Cambodge alala ki pongi na ye amona ki appel note tamona appel na ngate segi alala ki amona ki appel na yote amona ndenge nini donc akola sala injustice injustice ndenge parce que kakol nda bêtise je n'ai héritier donc non ozoboa ke la ezala clair ozoboa ke zala clair kakol nda bêtise générique ya héritier wata sikoyo zala clair mon frère zala clair mon frère omoni zala clair na makambo ozingi oloba obata mate omoni kakol avani na minitso na Shilo na Mervedi na Linda kitoko dona minitso na ebité donc bonne année bazo préparer makambo na bango kokotsa bango na mambote kasi eza mangona masese ngana zo betela yo historique na ngai alors comprends-moi cher frère c'est kakola beta na kuna tele nazolo baboye parce que zalaka nini tout so tout ni même ata VGP parce que malheureusement aza ingénieur on a travaillé na PCND côté champ osopande donc les full ingénieur JP na PC côté champ générique sikoyo encore a ebisa kiyo c'est bon moko mwana mai no bimisaka ko nda chepwa kaso fundi déjà que mutayebisa ngai miel nalobi bongo te est-ce que comprendre nga ozanga mwana mukete na beteli sola kakol yo koti masola JP nda yebi mutu nyonso betaki yo vena nalobi bon yo pesa na micro pose na micro te na répondre yo omoni nalobi JP Kiss na travailler na ingénieur JP Kiss na album oyo na chanson et puis omona peke na boaki na nzembo ya trésor pour tout ozo comprendre na travail ce qu'on a JP Kiss ingénieur mais sikoyo tellement
le monde entier, donc pas seulement le monde entier, musique congolaise na biso mobimba, générique, pour battre bina on deng bazo bina boy, il faut kaka ele kawana. Mais ce qu'on a ça là qui moi exception, na beti générique na pale, yende siko yo drummer a beti 3 génériques, oyo batu bazo bina. OK. Ozo pas déranger no batu ba kakola. Te na boya ko déranger do ba moni pena ke petit moko boye banini, nde mutu a beti na kilo nyonso ba yo kawana. Kimia alalaki pongi na grand drummer en tout cas o ezake non Congo ba koyeba mikili monde entier ba tempo bazo ke za muta beti yango oyebi ke ba instrumentiste baza ebele chobi misika drummer c'est que makamna lo ba na habite so na zo dérange mais conscience no yebi te loba na zo comprendre maman parce que kakol ko ba bete kuna yango yo l'accès drummer na ona a muke ana na ajo qui a un makasi koleka na kakol. Sko air bat bazoyi baba animateur. Est-ce que bien le son musique à lelo zo singa ka rankini? Pas nécessairement, mais zaneti baloba ke moi na mobali nyonso to un homme normalement il faut ça la moi sport. Okay. Sport wana baloba te so muto ça la sport pour abunda. On comprendre? Donc ezo senga rankine te mais so muto ayeli ona nani o doser o chena temps o expliquer moi muke koloba pe mingi mabete. Hein parce que moni koloba mabe batu mususu babeta batolo basala baboyo comme on a que non nzambe a confondre na suka. Mais rankin na mona ngo yana sens mo pe na sens parce que ndeko no brigade azolela makasi na ba album ngo pe bo bimisi lelo ba crine à 2016 soki 4 cri okai moi le solo ngo muke ngate pardon ngai na kati na wapi na non pas na général ya mitete oki ko soke bulaza chako cha ozopan soko yoki ba cri musu na bwaki ya nini wazamani haya tulishawachoka isa cri ya brigade sarbati ya ebige no ba cri oyo ya koyoka awa amona ngo sika babilo muso bando salmanga awa monika tovandi awa ka place tovandi na bando kiti nanga place na chaka ya ngwana na otala ba petit nanga na otala boye ndenge nini banini ba antibal monira antibal oya asane loko mo boye déjà so na monika ke loko nezate android tonda makambo android lukela bana bato bisimba ko simba mama lelele mais oyoka teke non na tala boye brigade boy crimo na 2000 so ikomenga na zwango to crimo boye Bill Clinton na boka boye na récupérer mikolo ba so ma musique na ba plateforme parce que yo ba zonde si ba na ba plateforme no so téléchargement depuis le 20 disque déjà déjà wana donc ils ont qu'à retourner très bien parce que ba retour na ngwezali tout le monde appelle na eloko zo salanga plaisir on a profité tellement poser question on a remercié déjà batu nyonso donc le monde entier vraiment na ndenge bazo sombela album wana et puis na sali Costa moko otala ke no ba commentaire nyonso eza na se eza plus il y a ba félicitations plus il y a ba encouragement na comprendre que eza ba lobaka batu balobaka mabe na injustice te mais la raso ba yo ki eloko eza ya bien ba koloba mola monango mais so eza pe ya faux ba koloba pe mabe parce que artiste ba améliorer en tout cas je dis merci na ba master tout ba père tout ba mère tout ba eleki tout ba yaya tout ba famille tout au baza partout dans le monde na ndenge bozo consommer album préambule donc déjà semaine d'ici le 30 décembre toujours banda siko série ya ba film donc na série ya ba clip donc tellement toujours déjà na ba clip na biso to sali donc toujours banda série siko ko proposer bino ba clip ba nzembo parce que je demanderais peut-être beaucoup melangai chanson nini bozo linga déjà na lancé clip nango liboso donc ngana lingaki ke na stratégie nanga nazo dévoiler un peu semaine nango comme na suka stratégie na biso ezalai ke non moni ya ko soki na invoquer quand même l'esprit ya ba ancien kotala ndenge musique na biso banda ko tambola na valeur makasi ba vie bazalaki ba pesi audio et 18 ans nango batali ba nzembo oyo batu bazo pesa retour azui yango asali clip à proposer bango lelo d'autre part comment nzembo komona nzembo eza bien te mais clip mutezo kumbango mais nazo linga ke nzembo eza déjà bien après clip nzembo wana ekumba kutu na clip
ozomona oleke clip ekumbango mais ekumba na clip parce que mélodie ezaki bien de son ba clip pe à qualité et c'est na pembongo ebele et ba clip tous habits à qualité et tout dépenser trop ken dépense ngo ce mbongo zo utawapi te mais kasi tout porte-monnaie magique bien entrer dans la musique. Non, j'ai des partenaires. Parce que tout le monde a peine à contracter, que miel a tourné boy, a tourné boy, tout le monde a ngoté à n'habiter ce qu'on bon en oiseau outa. Bon on est outa na conseil mo we avait dit à Miss Aloba que non. Lianda mboti kandam. Au bomba quitté. Vous comprendre. Donc il a fallu que expérience soit dans la vie, les gens comprendre que non. Au dit que na quitté ou musique à maison mais ko ça la projet na ngai. Il y a cela, peut-être ma collègue Moussous, il y a un bon web, il y a c'est des chants que tu as enregistré, des chants, on peut clipper bimé. Est-ce que mais babo sanike mutu na bozolo babongo azana makila ya mbongo aza mutu abota mina la koli na la ozopane propriété en autres toujours. Est-ce que tu as refongola moi anglais muke ah ngaye na refongola maman muke nazana na système ya trop de chérie banini système va battre la bango bien pour na soutien à la toujours c'était non so ezala ki bon so to be bani mbamo bomoni biloko esal metete to ba biloko te ngai ngana sala makambo na te moi je suis respectueux ngana za père des enfants ozoko pas ngana za père des enfants qui bana o pena que non biologiquement bana nana no bali pété mais les Kamouté, je suis fiancé. Parce que naza responsable. Naza grand responsable. Nga au monde nga na ba bêtise wanate. S'il vous plaît, ba bêtise wana monde. Nga ibatu o ba soutenir kanga. Voilà. Et ça ba vie nga. J'ai une grande famille. Et puis des batu ba linga nga tellement trop. OK. Ozo pas ce total ba vie neti le full boss Fofo Konzi. Hein? Azala razu téléphone mon petit ça va, je te vois pas ces jours ici. Au l'équipe boye apesu ata moi bière banini oye na ndako banini pe olie mwana na bana ozo kopane omona boye klets kabe ya korino plus important que les coltans ozo pande omona boye no moni batone batu ba papi tora wana ba vie ba soutenanga so tali peut-être clique ba tendai ngai batu nyonso wana so na kutana bango ba ebika ke no sans tâche et vous avez petit azwaka nanga moko boye na qualité sans tâche voilà ozo kopane so na kutana mutu nyonso oyo azana mbongo na ye a soutenir nga kaka yango ba siko esengo na bango ezala nini soutien ya petit yango ezala peut-être ba yebo ba kuti a payer ata mo ba plan boye ezala plaisir que prêtre mo akabela rayo pasteur akabeli ken pia na jeep amoni pena ke ken atambola nango non prophète Emmanuel Dodi en tout cas merci. Tenga na lingana remercier prophète na place na yo parce que j'ai suivi ça direct pour banda au sala natala motema au prophète wana zanango comme on est na prophète Emmanuel prophète Emmanuel j'étais emballé de joie de voir ya la valeur ya bino parce que bandeko mususu baye bandenge nini ya kosala ngo soki et puis fidélité il faut être fidèle avec des gens oyo ba edaka yo yango no batu batuna nga mais nde nini bando bandi oyembi fait de détresse klets kabea oyembi toucher jouer klets kabea a lisusu sarcophage yé lisusu ozo comprendre et ndenge moko nazala na ba master nanga ba DB Fantidote de ba former otala boy Alain Katanga mon ami otali ba maître Tony Dalai Lama Junior Loboko chef d'entreprise au monde ba Pati Bilombo Pat Clum mais c'est homme cinéma ba Karel Bilombo bango nyonso donc omoni nazana nazana batu moko bakoza na bango na mbongo ya mingi tie mais bazana volonté ya ko miel de son to progresser na ba question pour to ke na suka aux artistes et musiciens ça la musala no très bien les loto matato kita chaque mutana tanaye donc quand nenge biloko ebi maboye eza na tamo ko peto ko kamwa pe makambuka na mboko miel de son na ba album o bimi awa na 2020 awa album nini oyo apprécié pena andeo ya album na malheureusement pour moi là je vous dis franchement malheureusement pour moi
ba album ebimi mingi neti na date moko. OK. Le 18 3 ou 4 5 albums je sais pas. Siko ngana zalaki siko déjà na ngana mwana catholique. Na mwana catholique zaidi na cycle ya 20 pour na prière ko kumisa nzambe kozongisa nyoso na maboko ya nzambe parce na yeba que les 20 pour le 18 yana église ezalana. 7e jour ya semaine té. Moi je prie même à la maison. Même attendez to vandi boy. Tito sola na yo. So za pena donc mondimi ya solo ndenge prophète donc on va appeler Boyotali que non au commissaire Tanzambe. Une question à simple album ni niveau salio. Na 8 ans tenté j'étais concentré dans album nanga et bimapé les ventes et bimi na mito na plus pe na retour ya koyoka ba retourner bazo pesa ba toto ba bimisa album ba toto ba bimisa album ba sepela na ba langage ozo na koma na suka na koma na suka na zui ba retour o ezo komila ngai ozo kopane ya batu mususu mais ersiko nazo na besoin ko luka ba retour wana nazo ko taper ba réseau er moko oyoki pe moi son mobo oki moi son mais na zui vraiment tenté de se concentrer na son mobo et puis je vous dirais même eroya je vous dirais, même à la conférence de presse toujours organisée pas longtemps, déjà invitation verbale yangwana, mais on repère ça anini. Donc question est reposée donc je prends maintenant mon temps. Yangai nazo tchango pe ndenge zala kaka na tikeli public bayoka, nazo pe temps koyoka baninga mususu mais donc considère oyokite na yoki vite fait nini nzembo moko ebima ilboso likolo OK Falina nini ouais Fanny Elino na yoki likolo oui vite fait et tout mais na ndenge parce que awa on a chantier awa pembe nanga ba travailler mon bazo travailler on a tout le temps bazo chaka ba musique tout le temps. Si on a 8 ans na parler na yo donc 8 ans yo kangote mais bato ya bazia chantier mo bokangami nango nde ba chaki awa oui ba chaki voix ba che yango nazo osama la l'aise on dit mapé mais non nazo non j'ai pas par ignorance osa clair c'est comprendre nga loba nazo yo kango mingi na téléphone non na téléphone té sérieusement je te dis que moni fenêtre ba flemo ba chaka wana ngaso na che yanga o ya minene té na ndinga ba moya makasi na c'est vrai ba voisin ole bacha banzembo no bazo tshelo ka fa les provocations non bachaka nyonso mon ba chante na bio basali wana ba voisin les provocations non provocation tes musique à Congo parce que ba tshenzembo ba fali ba tshelo musique ba bwakelo ba fleko eza musique à Congo na salana bango mona presse kitoko zo pande mais ça provocation eloko wana bien eleki mais tala nga naza panafricain mon frère moi je suis panafricain nga eloko so eza bien et ça nango bien so que lo nga na yoki mais na yoki te na yoki na fleri ozui bafre na yo talisi na ndaku ya vie otie musique ya jibe ezangambo soit ozui bafle otalisi yango na palais ya jibe ozui musique ya Kofi otie te wana etalinga te on a fogué tout na on est déjà ma tout molimo bimba ba sala ken on est makambo mikolo kokotanga kuna te on est suka est-ce que va bien na bande kono ya quartier te suka na cadre na bango bande kono peut-être à quartier bo fanda bien omoni quartier oyo nazana 2 sur 3 na chaque parcelle 2 sur 3 soki bato baza 10 na lupango wana yeba ke 8 nyonso balingaka miel donc nasala eloko moko boye oyo eza ke naturellement nasenga te nasala te ndenge ezalaka nombre d'abord nga na korompaka te wana eza défaut nazala nango makasi nalingaka correction te soki baninga bazotia miziki nazoyoka nzembo wana nayoki yango trop basemaine wana ebimaki wana batiaki yango trop si nazo sepelanga que non c'est le Congo qui gagne donc ba comment ya koluka ko saba featuring na ba congolais c'est bien ezo Congo ba vaza kutu ba beta vaza nazo beta c'est que Kinshasa mobimbe zo beta c'est que monde entier bazoyoka on s'intéresse à tout ça la recherche na YouTube otala nzembo ngo ezande nini donc clip nango pena nos 8 ans otala pe clip Nathalie extrait ya ata wera sepelate clip Nathalie extrait ya nini ya making of
Nata extrait making of temas la nini mingi pe na mo Instagram extrait nani puis clip nango na die ko tala pe mukie kaka yebi kana ndenge Instagram ezo anyo sauté moi mukie kana ndenge système na clip o Nathalie ya Fali eza ya o ko taper na Instagram te yo na ebisa yo eza ya o musumba sali na nani na Nzemone mo sali featuring na Dadju. Voilà. Je peux regarder Clément Bassi bavandi bazo simba mon yango pa au tali yango mobimba te. Si na o bando yimba ba maele ndeni ni ozo négliger côté la radio. Non, je néglige pas. Tout le monde a diverseur, même ba fali. Même ba fali faut tala ka bango pour frapper peut-être ko le ka fali. Yo kana yebisa yo, j'aurai mon temps. Voilà. Na yebisa très bien que les autres les 28. OK. Ozo prendre nazala na cycle na ngai ya ko vanda na tiki mona même téléphone na ngai ezolela na maboko ba petit. Oui, wa nzambe ndepena. Nzambe sambele oza concentrer ba jour Nzambe nabite yebite ba basala ba jeune ba 1 mois. Oyebi apôtre Okamo yo sala na jeune na 1 mois. Bon nga sola na ka bosser abimisi voiture sans monter avec ken na nyoko mi boyi. Ba pesi nga punition à 12 jours na la na ngomba mangengenge. Ezala na ngoka ba prière mais ye moko yeba ba prière na e. Ya yo pe comme album mais zanga makambo wana ti. Ya yo pe comme album mais condition ba pesi miel de so kangama na chambre. Zala concentré na ba prière autopesi yo. So respecter te. Après 10 ou 20 jours peut-être album peut-être bloqué. Donc ça la série ba prière na yo peut-être oza concentré wana kala mingi te ba fait na ngwezo ya. Comment ko Tanzambe doute mengana mo. Te na ko Tanzambe doute te. Omoni na problème. Na ko Tanzambe doute te parce que bino mo bo pesa ba témoignage. Mais c'est quoi qui montre? Omona voyage ma munene batu bake. Yo tikali. Bino mo ko ba musicien bo pesa ba témoignage ke na tikali po ba senga nga mutu ya to na boy ko pesa yango ba tikinga. Nga na betaka masolo o na yoka. Yo na epselo moko. Ken na epselo moko. Omoni OK nanga mwambangu trop. OK ndembangu te. OK yoka tina na komisa yo parce que nazo répondre au te ozolo ba déjà ba question zo comme belé ba réponse eza mukie. OK. Na lobi na boye. J'ai pris mon temps de prier, de remercier Dieu. OK. Par rapport na réalisation rêve nazalaki nango. Na lobi ke na ototangela aw. Nazali na ba rêve. OK. Nazaki non turbulence wana bandi ya côté nazali funa kende côté mususu banini tu babali saka mwana bateka mwana te mwana zoke libala nga mongo siku na yebi ke no voilà na kena projet ni funa bota bana misa tu. OK. Ya liboso ezaki nini ko former groupe moko boyo ezaki eza pur ya mibale ezaki ifuna zala na logistique logistique na ngai ya misatu ezaki ifuna yemba album na ngai liboso mobimba na kati ya ndako na ngai voilà na moni ke na réaliser yango tout album ekoti ba plateforme vandi makambutu son kitoko tout eza normal ba clip na sali eza pe normal na lobby ke non na zwa temps na komisi nzambe na ngai na temps oyo nazo komisa Seigneur esali ke eza temps pe ke non babilo ko baninga ebimi ya ngai pe ekobima na kozwa temps eroko ya na ebiso très bien eroko ya na tout mususu na ebiso ke no moni eloko wana na yokaki yango moni ti ban so tuni ozongi na nga na sima banzemo pete ya album ebima déjà na ko yembelo album abatu tout. Là je vous dis, na ko yembelo ba banzimo na biso na album moto nzembo na yembelo yango. Na album moto nzembo na yembelo. Mais siko tellement na minito to ça les émissions ya audition te. Moi na kena na ba banani wana ezati. Du coup, je vous réponds que oza désolé. Na ba question na posé oza désolé. Na bani. Ken piana. Oza vraiment désolé. Ken piana. Na ba question posée nga na zongi oka na préambule. Voilà. Alors miel de son to komi na suka to suksa awa. C'est appelé Lumumba RDC Monde na PC bambota danger en tout cas del jour bagou danger Prince Yaweli mauvais Luiso Mbata boza belé vraiment eza dernière question kaka to luka koeba miel de son au sali déjà combien de clips déjà ou peut-être batu bako kota ba télécharger ba yo kapé musalo c'est libiso
Clip est en ligne. Clip est dans le lobby déjà d'ici fin de semaine on est toujours lancé clip. Na zonga quand même na mon système où que donner un peu na première ligne son. Bah tu vas comprendre son. Au moins clip est là lengi makasi mutu pe azoye ba déjà nzembongo. Ayebi nzemone otala na ba image na clip. Aïe kaka. Mais le logo comment moi passe, le logo comment moi passe. Voilà tu le normalement va vivre mis album. Chanson moi promotionnelle et y a un clip. C'est ça stratégie au badinga tout bas. Mais kasi, yangwana loba déjà je suis sûr que na ba collègue na musuna loba que je vais pas faire comme tout le monde. Moi je fais Ken pesa temps na ngai ndenge eloko na ngai bimi otala ba projet ba stratégie na ngai nyonso ndenge nazoke nango. OK. Ozo comprendre. Normalement bino ba journaliste bino vraiment bosala ba analyse ba pandisango nayebi ke bozala na droit mingi parce que je peux pas vous donner votre droit parce que mutazana ndenge okosala ngo okosala dans une semaine dans 2 jours et tout mais normalement après trimestre moko nde basalaka quoi bilan de voir que no album ebimi to komi siko lelo ebimi na décembre to komi mois de mars album nini marché tinata o mutuni na sali stratégie ni nata o c'est maintenant que erozo poser nga ba question mususu au monde que non j'aurai beaucoup de facilité de vous répondre pour ne pas na moment où so nazo répondre ba réponse mususu nazane nazo dévoiler parce que na difficulté nazo dévoiler ba stratégie na to sur la masula album fallait monter razo inclisser moi ba image à clip et tout ça mais non, c'est pas tellement clip ça na côté bon non na habité so ki to ko inclisser ba photo na yo ndengo kenda na poto bon na habi na ngati chat ba extrait ba chanson na ba audio na c'est au salara bien non audio mais aux artistes aux protégés non son na yo ngana est-ce que yo yebi que normalement ngana za artiste na tambola na administration on comprend stratégie administration est arrêtée c'est pas dit que parce que nazo ça l'émission na ken administration na ngai stratégie no so kende parce que il faut pas pesa na no ken donc l'exclusivité va venir vous voyez mon frère peut-être yo ko yakuta na émission musuto sala ezaki non voilà nini oyo ezo bima na soir lelo yozo exclusivité parce que ndenge ezo pomper na yo na soir ba mona ngona ndenge ya stratégie ya promotion je sais très bien que bino bapandi sango bo aider biso ba artiste ken bo aider ba artiste to ça la musique était pour na mutema moto hormona ki kingani asali ngai pe na sala kaka kolanda batu wana eza mabe na bino bochaka na kosa yo bino na kati landa ne vitesse ne kolanda batu bochape weka ba pression boyembi weka comme album maybe maboto sa na no clip bochaka pe weka ba pression na ebite ba musicien no soki ba yuma bango nyonso to emsu ba na ba yuma album ezobima ba clip ya tap moko ezate miel Ken peut-être tu es en train de me pousser. Ozan la facilité, Ozan à l'aise. Que clip ezate. Clip ezali. Toza na 4 clips. Nani ba pesanga ordinateur. Les vite pesanga. Bien après caméra. Toza ba danseuse il y a bien été peut-être et belé ba tout la bazar. Peut-être au mona batu tu ba figura bien peut-être bazate. C'est na ba danseuse à kitoko tala neti malolo misuni danseuse à bongo vraiment bazui wapi. Petite aboye banine be mazui wapi. Donc na éviter. Mais moi a peine qui yanke belé mingi yolobeleza ngo te bana poto bozela premier to CPS bino tala le loba spebui ya boy bazui wapi initilo ke luka libanda biso moto zali ya make tolanda papa biso te robina mingi te so taille neti mususu wana Jocelyn yagana en tout cas boyana bino mibale mbala moko nani boyana bilengi tout ça na ebite yo kolobate donc salaka yo na ba danser c'est bazana bango pesa bango yo bolonga bango longa bosiko pesa na OK na onde ma ega soa ra ma ju ma hey mama tabana longa kinde miel de son en tout cas na moni vous présenter la danseuse va bien peut-être un son là quand il y a ba clip peut-être
Et déranger moi Mouké Miel. Piana. Au moment déjà, déjà, bah, il mange des athées. Oh, ça a difficulté à se défendre. La promotion Miel. Nous, on a déjà réalisé 4 équipes Tozanango. Naibisio que non, la stratégie Nabiso et Zalaki Bongo. Naïba que album est tellement makasi, ils a kilo, ils ont banzembo ba valeur. Ils ont appelé album nanga valeur, nanga audio nanga valeur. Natalinga que pourquoi pas na ça la stratégie au Zalaki non bino va pas sangu un jour. Et le roi autant que non ah na ba clipper bino ba na donc et loko ils a danger. Au roya ko lobasiko que non ah musique stratégie ekomaki ke noso obimisi nzembo ezala mabe osali clip moko ka boye clip comme benda nzembo mais ndenge ni ba nzembo oyo soki ezo benda ba pesa nga exemple na génération na bino muto abimisa album sans clip mbala moko azwi makambo azate azate miel kakayemo. OK, merci beaucoup. Nasuki nasuki wana na habité miel de som bambote bande ko balande biso vraiment ebele. Non, l'honorable Dédé mo passe à mot de passe na pesi bambote place azali donc papa odon miela. Donc miel tala mère double la fabuleuse hein en direct des États-Unis G.I. Gary Wele yomogozu mec sense yango wana donc King Ramsey King hein Ramsey King. Donc, na pesio bambote place Zali, mon président Fofo Konzi, donc bonne guérison mon vieux. Donc Choko Mbala, donc Engi la miel magie, les stratèges, hein, type beach de Parigo. Donc Nabo Saint-Pété Kadhafi Lubaki, son excellence Jolino Makelele, excellence Amos Mbayo, na pesi bango, donc l'excellence Willy Ngompos, Nabo Sanité, na pesi les abeilles Mobimba-Mbote. Donc au moins une surprise na mokili les arabien. Na comprendre sikoyo ke makambo wana ezobima ezala ba surprise pour na bato ebele. Merci beaucoup Ken. Oye ko fongolanga siko lisu na comprendre que nzoka ndebli kofi otozo bomba na sima eko buka mutumbanga. Bon nayebisa yo ke non yozolo bake no ba mu dansa bazate omoni bango. Ndemo ko lobaki no ba chanteur bazate me oyoki ba vocal ba chanteur pire o ezake no bilok ba o nzambe asali mikolo. Ezate ke no moi sans moko boke ndo zwelanga kingani yaka na ye. O ezasiko ya biso moko. En tout cas batu tout na sepele ka ndengo koma banga guerre na ekeche ngana banga guerre na mutu po lelo pena so na pozo question zo kima kaka et ça lui fait bien so lingo tuna ba guerre bongo landanga peut-être na piscine parce que awa naza wana sona na piscine otika mutakala ah mais siko bio ya tuna ba guerre bongo banini tu da fona tuno guerre na ekeche fona lando na piscine ah ken pia ngana lingi mambo na kuna ba publier yo ngana tina wana te yo mona na internet. Kasi va publier yo tsoto ke na ndenga piscine ba publier yo guerre na c'est pour ça la guerre à musique yo c'est to ke moi je sais non excuse-moi ngana respecta commerce donc yo c'est ngana to ke na piscine non mais parce que yo muzo lukanga ba makambo guerre ndeza la kate ah piscine pena yo responsable na ndengo lo bio za responsable o c'est ngana la ndo na piscine parce que na repesa yo interview te na so la ninga kuna na oboya na holinga ko tout da journal senga yo pe ato ça l'émission ya guerre pena ya héritier photo kuta na piscine pour ça lango bien da tika kombo mwana batuko mais tika kombo singa na suka émission tika kombo mwana batu tika kombo mwana batu ngazo tele maboko beta musique merci beaucoup to six na biso Ken Piana Ken Piana yoga préambile ngana osenga ka ke ba yoga préambile ngazo beta lisolo préambile nga olinga mingi so bozo tuna ba interview na lo baba phrase na lobi na kati eza bien donc oyebi na Congo mutame mangambuka soki bore sambwe Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Bato elaki yango donc malambo ete media.
mokonzi. This is London. This is London City.